Mbote ba mama batata bandeko toyika nde toyaka ba mbote ba shalom na ba homme de Dieu vraiment le sako na ba chef coutumier na biso boboto bondeko na bandeko na biso catholique vraiment ba bonsoir ba bonjour ça dépend heure nini yo kozwa vidéo oyo bo partager yango bo partager ba mama batata bandeko bomona vraiment ke année oyo eza kaka tolobaka moi oyo bon tolobaka moi oyo eza vraiment moi de la femme ya solo makambo ya basi oyo basalaka na kuku bandeko ezobima kaka polele ezobima kaka se kobima biso mpe tokolemba te malgré kofinga malgré nyonso tokobimisa kaka basekret tobimisa kaka mpona toza babanki te ntango tozobimisa toolamusa mpe conscience esalaka bien en tout cas bamama batata bandeko boza na se ya sous le baoba voilà nayebi ke mikolo oyo na rythme ka ya jika bebe kwa mais bomona na bino nga kala te mwa kopo no ati kafe ndenge ka ezalaka mai mpe esalaka bien mikolo nga naomela mai mwa mingi mpo naza besoin na perdre ba poids esalaka bien kitisa mpe mwa ba poids voilà na ye nde kaka tovandaka kaka biso bato ya media nde kaka tomitia deja na esika oyo tozwaka mpe ka chance bandeko ya basi batindela biso mwa ba audio esala bien le batindela biso yango epesaka biso mwa ide ya kolamusa conscience na bandeko na biso esalaka bien. Bon, en tout cas, commentaire na bino ezosala bien, bo commenter makasi, mais bo tchaka bandeko na biso na ba prière, bo pesa bango ba conseil ya bien parce que baza bandeko na biso, baza batu nzambe asali eza nde ba esprit ya mabe ezokota na kati na bango, ba esprit sikoyo audio oyo na otiela bino sikoyo eza bandeko na biso abasi siko esprit nini ya ba lesbienne. Bandeko nanga baza ba lesbienne. Ba lesbienne donc babenga bango baza ba lesbienne mais toko benga bango ba bisexuel. Bazo bimana bana basi, bazo bimana bana mibali. Bango nyoso baza na mibali na kati ya ndako, mususu mobali ya mundele, mususu mobali ya mwindu, mususu mobali ya ndundu, mususu mobali ya rouge, mususu mobali ya jaune. Baza na mibali na bango ba jo penza na kati ya ndako mais baza ba lesbienne. Bandeko na ngai nga na moni oya bandeko na biso oyo en tout cas eza ba lesbienne oyo basimba kisi eza ki lesbienne kaka ya boye normal te parce que ba lesbienne de bomona bango wana surtout tolobela pa ba lesbienne te parce que oyo penza za lesbienne abimana mobali te donc une vraie lesbienne abimaka na bana basi. Donc, il n'y a jamais qu'on touche mobile. Mais oyo baza ba bisexuel. Bango babimarana basi, babimarana mibali. Eza pende mona bana mibali. Ba vrai PD, babimakaka na mibali. Mais oyo basangisaka, babenga bango ba bisexuel. Voilà. To solo na biso ba mama, boza la presete na ochela bino audio na suka. Parce que na lobalanga mingi te bino moko a partir à audio wana bino pe bola msaba conscience na bino moko pe bo miteya mais soko zalanga na ba pratique wana nazolobela ba bisexuel eza mabe makasi na sens nini eza péché ok toyebi ke eza péché lisuma munene na lisuma muke ezalaka te epa nzambe nyonso eza lisumu d'accord toza d'accord na bino na yebi ke ebele baloba la danoise ato fingi nde ka bofingaka wana la danoise zoba boy eza pe péché nzambe pa lingi bongo te
oyo pas obéir maman na ye te batindi ye aboyi eza péché. Donc péché eza péché, mais ba conséquence nde ya lisumu ezalaka vraiment ekokani te. Voilà, ata na miso ya nzambe, ata na miso ya leta. Bandeko na biso baza ba lesbienne, pardon, ba lesbienne na batukutu te. Na olobela ba bisexuel. Boyebi ke bino mutu bozo mema mokili oyo eza na ba problème. Parce que boza wana boza lokola boza ni chaude ni froide. Parce que Zamba lobi wa kozala ni chaude ni froide akovomir ye. Soki omoni ke olingo ozala lesbien, kende na ki lesbien, kende koluka basi obimaka na bango, yo moko yebi lisumu na yo tango ekoya lokola gomo esomo li felo na ozeli yango. Soki po lingo obima oza mwasi olingo bala olingo mwana oza obima na jo, zwa mwana mobile. Mais yo moko kaka ozozwa basi, yo moko kaka ozozwa mibali. Siko yo komi nani? Siko baninga o bazoluka bazwa mibali, bazozwa mibali te, bazotula, batondi na ba église, bambongo ezosila bango na koseme, bambongo ezosila bango na ba biloko babengani, ba dîme, ba offrande, ba nini, baza kosambela ba jeûne prière, bazo bunda na bango na pasi. Pona bazwa mobali, yo zwi mobali okanga mobali. Entre temps mobali wana okanga ye azaka lokola ka pona batu ba mona kake ozalaka na mobali. Nzoka nde yo bimaka na yo na baninga no basi. So yo bengi mwana mwasi camarade ya na ndaku, bokolanda na audio ale abimisi 3000 euros. Abimisi 2000 euros mona mwasi pena mitali na ba facture na za nango na bana na ndaku penza na pesa kaka na bima na ye. Est-ce que après choper 2000 3000 euros yo ana pe obimi na et puis azoloba ba terme écoute on dit makute ke aza mwana mwasi azoloba nga pe na lali yo so pe na yo katiso na peso 2000 na peso na 1000 yo ko boya abenga moninga boya lobi na yaki wana to ko zona jeep bani wana boyo mona. Sikoyo ye mwana mwasi wana oya bisexuel wana azo pesa batu ba 2000 ba 3000 pona la bango azana ba jeep na ba libondimi kake atanga pete orolanda pebwe asala ka pete orolanda ye pebwe musala malunge ezate me azana ba mbongo azo bimisa ba mbongo. Est-ce que yo pena on so kende ko tala ye abimiso liyo mbongo bongo opanzi pe makolo asali yo makabo bango mo basala kaso pe basala ngonde yeni ngala bino pena yebite. Ale yo penza na mutuno zo bateke mbongo ya pesinga azwi yango wapi? Yo ko tsala pene examen conscience te ba mama. Balongola kabino mayele, bazolongola bino ba bongo biani. Mbongo yo ko zwa penza okei na ngo pe ozwi 2000 wana omona pe yo ano leki mbango na magasin. Oke somba pe biloko akolia. Ye na ngo pe na ndako leisi tata bana na yo, o leisi pe na bana na yo. Entre temps pe ozoloba pe et pas mobali no ozomona pe te que ozo tromper non ozo tromper te parce que ozomona que ozobima na mwana mwasi nzoka ndo ozo tromper mobali na yo okotisi mopepa mabe parce que mbongo mwana mwasi na zo pesa bino eza ba mbongo yo eza ba agent ténèbres eza ba église na bango ba magie ebele oyo bazo kotaka ezotinda bango ke balala na basi oyiba étoile na ye oyiba ba chance na ye. Pona bango bakini ko tekela kango batu mususu bazolinga pe bazanga ba chance babotama na libabe ale bayibaka ba chance abatu. Mais lokola yo monika ke lokoso mbongo ndezo sala yo ou bien na ebite soki tangu bana basi yango yaka soki balobaka na bino baloba nini oyo kotinda yo ofungoli makoloki kolala na muninga no mwasi. Bandi konanga bosala attention wana bazo sala nazo ebisa bino nu nyo surtout oyo baza ba camarade na betelaka bino lisolo moko camarade abengisi moninga aye pa moninga asokola kene na fete babima azosoka na douche abengi ye yaka nanu yakanisa lobi etango su moninga nanga maya moto aziki ou bien likambo moko boya aziki tikanga na ndeke kotala
akende boye afungwe makolo abitala nga ndenge nazalaka mwana mwasi wana tango atala ye kaka boye mbala moko akoma aveugle abali kokanga nazomona te moto penze bima pa mwana mwasi wana na sexe na ebeta moninga na misu mwana mwasi wana akoma aveugle bapaster basambela basala nyonso ti lelo mwasi wana azalaka aveugle ti lelo ebana na ye abota nde bakoma kosunga mama na bango mpo na nini camarade abenga ye na salle de bain soki azalaka camarade wana alongwe epa na ye awuti mosala alobi o te namoni so nake epa na ngai nakozwa retard nasukolaka tokokende retard na réunion naya kaka epa na yo loko oza pembeni nasokola bandeko na nga tala babiloko ya bongo mutu anga koya kosokola epa na oye camarade aye kosukola oyebi te soki akoya kosukola kotikela biloko nini na kati ya ndako ata kutu eza kindoki te kotikela mpe bamicrobe bamosusu babelaka bamaladi na bango vénérienne ale yo wana mpe okomona na presse wana olie otya mwa javel osukola salle de bain te kotika ngo ka bongo mobali no pa ayele msu na poko ayebi te akoti asukoli na msu bana no basukoli ale bamicrobe omona kaka lobilobi okomi koyoka mikusa na sa basi kosuba ekomi pasi ozoyeba te bamicrobe euti wapi parceke kokotisa bato ntina basalle de bain ndeko mwasi wana akoma aveugle ti lelo bakende so bayoketa bakena eti ake bafuti tike baketi ba Nigeria ba wapi etika kaka bamema ye epa pasteur Lukau ntango mosusu Alpha Lukau nda ofungula ye miso me lokola badocteur bakenda batala bazo comprendre te bakomo bango bazala kaka aveugleme ye liyoka brusquement bon mwana mwasi wana akoexplike ndeni ato bango baocomprendre te atumbi ye mpe misu te bazomona te ke aziki elongi donc mwana mwasi wana avanda na ye azosala vi na ye me moninga akoma aveugle ndenge moko na bandeko na biso oyo bokolanda na audio nakotiela bino audio na suka mutu moko taloba na nga nazoloba ebele parceke nga na olamusa conscience oyo alingi na ye okoti na bamedia bawapi baaudio ezali bavideo eza nga nazokomprendre bino te nga so nazwi video moko nalobi nazwa ngo mpona ya kosala analyse nakoki kotia ngo mobimba te fo nakataka ngo parceke fo nakotisaka conseil voilà bino bolingi kaka nga natikelaka bino video mobimba bino boyokaka oyo alingi video mobimba ake na origine kuna na original ake kolanda pa na nga tozolamusela ngo conscience bolimbisanga audio ezali na kotiango na suka ekokoma sikoyo bozozela audio naloba te bino boyoka audio estce audio bino bopesi nga mutu okuta apesi nga audio alobi na nga la danoise lamusa conscience akolobela ngo te me yo batieli yo oyokanga ka motema oyoka baconseil bon lokwa mpe nalobi ke natiango na suka olingi no baconseil te olekisi parti oyo nyonso oke koyoka audio mais eza na ntina te okomela nga nola danoise tiela biso audio tika koloba nakoloba ta botie bacommentaire nakoloba nakolamusa conscience na bino nakotungola bino conscience nga nakotungola bino conscience nakozwa ata fimbu na banda kofiakula bino meme ne boomona nga te me na ofiakula bino fimbu nga na mama leki na bino nga na camarade na bino te na mama leki na bino bino mo boyebi ndeni bozalaka na bamama leki na bino mama leki azalaka bien soki oyo oyebisi makambo na o eza toke efundu epai yaya na ye non nga na kopesa bino conseil donc eza bongo vraiment bandeko na nga boyebi ka boza na sule baoba naza simple servante na bino la danoise nayakaka wana mpona nalamusa bino ka baconscience esalaka esengo makasi ntango nalamusaka bino baconscience nga moko mpe nazomilamusa conscience parceke nakozongela mpe audio nga moko mpe nakomi koyoka makambo nini nga nalamusa ebaninga conscience mpona nga moko mpe likambo wana ekomela nga te nga na paster wana te nayobi kake boyoka mateya na nga me botala makambo na osala te te nga naye na oteya bino nga moko mpe fo nasalela yango so bomoni nga nasaleli yango te bozongisi nga na nzela na ozonga me bofingaka te eza bien te omona mutu mosusu mpe azobenga mama azobenga nga mama be na suka ofinga nga mama oyo azoba mais ça normalité comment tu m'appelles maman ofinga nga azoba cela veut dire kofingi mama na yo ofingi mama na yo mama na ofingi nga te po atoke pe tozonga en tout cas na nga pe zoba te
na pe zoba te ba zoba bazali donc bandeko na ngai première partie wana non ya ki lesbienne eza donc eza non premièrement eza diabolique donc soit bakopesa mutu kindoki amimona kaza na ye mobali ale azoya parce que nga nazoyeba la biso tozalaki na université na homme 80 ba oyo bamata na batanga na université ya Kinshasa bayebi homme 80 nga navanda na homme 80 kuna tozalaka na fille moko nga na obeta lisolo oya koloba na nga te tribalisme soki boye je m'en fous mukomso pe na betela bino lisolo na lobaki fille mobo ya munyanga apesaki bana bato na ekodim kindoki lelo na ye koloba fille moko muluba na yo kate baluba baya kochela nga ba commentaire pambala moi sona zaki muluba zaka pembe nzoto mikeboye na yebi kombone nde kimi ngai so kombone zaki na ngana tanga kombone asi bambule lekebele na yebi kute soka kenda azalaki wana siko mwana mwasi wana parce que biso siko na série na biso wana banda koloba te ke baza ba lesbienne e banda ozala kaka o Karine omona Karine nga yeyo Karine ki ezali lokwa ka Karine e banda ozala nango pe ka boki Karine nango pe banda okende ndenge kendaka te oke bolongola so bilamba e banda osuka ka mwa ba bisou mwa ba câlin ba bilo moka bongo e banda biso kutu bana na lycée na lycée peut-être ki Karine akosaka la te oyoka kaka ba récréation mutu na Karine na ye mais tokoma boye ekomi oyo bato bakomi olongola babilamba bakomi osala basexe bakomi osomba babiloko komikotisa kofina mabele kolia na bambanga donc kosise mwasi na se kokota bakave bandeko na nga fille wana muluba wana aye kolinga Karine fille moko boye ntina obeta mino lisolo na omona elongi ya mwa mwasi yango aye kolinga ye wana balingani tozalaki wana mwana kaka na homme 80 na bapokwa wana bango bazali na bakarine na bango bazala bakarine bango mpe bazali na basheri na bango bauta libanda baye bashik shok loyenge ezali mpe ya loyenga osakana te sikoyo mwana mobali mwasi wana avandaka ake balali na butu na Karine wana muluba komi mpenza na sexe abana mibali akomi mwana mobali donc mwana mwasi wana oganga ndeni na kati ya homme 80 aoko oganga ta soka agangi bato bakobime koyebana wana avanika nie babeti babor lokwa mwa mwasi mwa mobali balamuki na ntongo boye atala fille yango boye akomi ne mwana mwasi atuni ye me abie yo mpe ezalaka nango abi tete o makambo ezalaka boye te alobi aye kobeta lisolo kana ndenge kobombama ibota babie yo yeba te azalaka ndoki mwa mwasi apembo ya mulubu aza grande sorcière abimela soki alingi yo kaka Karine na bandela azaka mwasi apres akomaka mobali kima bandeko na ngai mwa mwasi wana pe azalaka banki te neti ka Laetitia Manuelati abimisi yango bato nyonso soni mwana mwasi wana sonia donc ningani na université bamibali bakoti masolo akimi ye moko alongwe ane wana akati bakour na ye année prochaine aketanga na Lubumbashi akimi donc bandeko na nga bokeba na sorcellerie bamususu omona po nini oza bisexuel bakotuna ye po nini oza bisexuel nasi na tuna moko abi otela danozo moninga vraiment na boyi te na lingaka nazala na bana eza nango mpe mabe te nazala na mobali mais nga na linga mobali na ngai vraiment bandeko na nga oyo mpenza eza mwa bana 18 ans mpenza bokotya bango mwa mosika parce que bon mo foto lobaka kaka alobi ote nga na linga mobali mpenza fo kota mpenza cave nga na sepela nde na cave mais mobali na ngai alingaka te alobaki mama na ye ayebisaka ye ke jamais ya kolembola se bana basi akotaka basi cave te eza malédiction yo koki kokende kota cave te place yo wuta okende komonaka place yo wuta eza malédiction donc kodimaka jamais mama na ye moto ayebisaka ye bon tala mpe bamama mosusu conseil azoki epesa mwana mobali sikoyo mobali na nga akotaka na ye nga yango te
bon yangwana nakutana na fille na ngai moko bien tokotanaka na biso donc isalaka bien donc ngako mobali na ngai moko ayebi ke natungisaka na ngai ye te donc ye moko tazaka ne bien aloba na nga mwasi na nga atungisaka na ye ngai te yango mpe bino bamibali so mpe moni mwasi asengaka na ye yo te mais omonake ka na groupe ya bafille alingaka kozala na bafille moke bafille bazoya kotala ye papa fungola misu yebaki abimaka na bana basi wana et donc nazoyeba te mokili oyo soki ezokende ndenge nini yango ngai nakosengaka na bino bamama ngai nde naza boye nakopekisa bino eloko te ngai aloba bon ngai nakopekisa bino eloko te bino moko bokoyebake nzambe ntango banda ofrape bino nde bino moko ntango bokoyeba ngai nayeka koyebisa bino oyo babisexuel bamama oyo ya babisexuel wana bokabwana na bamibali na bino bosepare botika bamibali wana bazala libre bazwa basela bango normal mpo na eza normal te mpe ngai na ocomprendre te ntango ngai na kotia sikoyo audio oyo bapesi nga oyo msu mpe eza audio ya ne passé msu mpe ezali ya ne oyo msu ya mpe 15 ans passé moi je m'en fous mais l'essentiel neti ekweyi epa na nga epuis na mois ya mars nga na lekisi yango na sule baoba sikoyo bamibali na bango bazoyoka makambo basi na bango bazoloba te parce que abandi kobenga moninga na telefone bino mo boyebi kala batelefone na songi moninga akomi koenregistre azwi audio wana lance yango sikoyo boyebisanga mobali na ndako mais omona mpe mobali wana akoboya mpe mwasi wana te baza na bango kaka mpo na koyebisa bino ke bazwa bamibali na bango wana basi bazwa bango bakanga bango donc baesprit na bango balongola mpo eza normal te makambo ya mama baosala na mois de la femme oyo eza mois moko en tout cas bamama bolamusa conscience bobima na bamisala wana ya mabe eza bien te ndeko mwasi bino mo bomoni o camarade azokanga makaka na ya pa na yo nasala boye na ya kaka pa na yo nakende boye na ya pa na yo oya kosala ni biso ko tozala bandeko aza pembeni yanga awa ndeko na nga moko aza pembeni na nga nakosata msu 3 mois na moni bango te mais tobenga na téléphone baza bien toza bien pas de nouvelles bonnes nouvelles mais oya bino kaka kokende pa bato kozongisa ale tango yo kozwa camarade ya mabe abadi kolula yo yo za mabele kitoko yo sima na yo bien ayo mobali no siko alobaka na yo te abadi ya kokotisa yo po bana basola ba lesbienne wana baza lokwa ba serpent abandi kobwakelo bazene abandi olambalamba yo ale mokolo mosusu koyaka boye abandi kosimba yo abandi kosimba na nzoto ti akwesio na ekobo opase na ye baacte ale oyo mama na biso oyo ye azoloba mpenza bi azoyisa moninga na ye yo kanti so nga mpe ana pesi oyo nalakisaki yo 3000 euro yo olinga koboya te apres azotanga bakombo ya baoyo yasi abima na bango bandeko na nga bato ya media awa mama liste oyo eza molai donc bokomaka bakombo ya bato nyonso bazositaka bokomaka ale bobanda kosambela mpo na bango bino bato bolinga kolanda basiti na bango kolanda makambo na bango ngai napekisi bino te boza libre ya kotala mutu nyonso oyo olingi kotala mais banda koprie kaka ntango ozokota kuna banda koprie banda komitia na makila na yesu nzambe asokola yo ntango yo ozokota kuna bamipepe na ye elanda yo te ekende musika obandi penza koprie ekosala tokos mais soki te bamama nazoyebisa bino nos enfants bano ya biso bakofuta bamasumu na biso tozosala oyo bakofuta ngo nazoyebisa bino eza verité balobi mutu abukaka oyo akoni te epe eza na bible balobi bamama na biso baliaki bamanga ya mibesu mais olie bango bayoka minu ngai no bana na bango baboti bango nde babotami bakoma yoka minu ngai eza na bible epe bandeko na ngai nayebisa bino bato ebele omo azoleka na bible wana asimbi bible azoba o je jure na kombo ya bible soki ngai nasalaki boye bandeko bolanda bango te okoki no mpe kojure mpe na kombo ya bible mpe ojure na okosi na yo mpe mosusu mpe okufa no mpe te nzambe ayebi nde nini apinisaka na ye bato
bolanda na bino te yo te ye penza lobi azoloba na kombo ya bible alobi asambelaka kokota ba jeune akosala boye bandeko nanga lokuta meme bandoki meme ba église bino bokeka boyebi ka ba église ba pasteur oyo ya ba escroc oyo ya ba fragmentation oyo ndenge bazokokotisaka bato ba jeune ba 40 jours ba 100 jours ba nini est-ce que bango mpe basorcier mpe bakotaka mpe ba jeune bango ko baliaka misuni na butu donc na moya azali na posa kolia te akobamba bino jeune à 100 jours bo comprendre te azali na bonne santé azali bien bino bokomi kokonda faiblesse bobi bino bosi bomona ba pasteur wana bakotisa bato ba jeune balembaka bo constate ngo kaka soki bango baboye bapesi bino jeune ata bandeko nanga bo constate ka ba pasteur o bazaka soki basali nini bakoti bino ba jeune ya ba 40 jours ba jour ebele bomona ke bango nde baza wana balembaka te bazalaka makasi entre temps bosambelaka nzambe moko bosambelaka yesu masiya koma yo lembi nzoto elembi ozokwasuka opema te 7 jours ozaka par terre mais bango oyo aka makasi azwaka koteya bino cela veut dire que baliaka biloko na bango mongo na butu oyo biso toyebi te yango bandeko nanga bosala attention bosala attention bamama batata bandeko ngai nazwaka kolamisa bino kaka conscience bon na suki na nga wana bo vraiment botikala malamu wana ndeko na bino ya mwasi la danoise oyo alingaka bino mingi ba love na suki na tieli bino sikoyo ale video wana bolanda a bon attendeur salut bolanda ngo ata 2 fois 3 fois bino mo bo comprendre boyeba bakombo nini wana batangi nakutani na bino na ba commentaire prochainement ba love bye bolanda suivez attentivement s'il vous plaît merci. Allô? Allô, Miss José, ça va? Ah, ça va. Non, dérange pas. Non. Olali, non, comment on le colali? Non, non, comme il est pas. Bon, mais non, tu sais ici la terre. On me l'a donné prendre. Mais là, qu'est-ce que mais les vimes, ça me n'a bi. Le bien na bengi le bien on a coquille après avoir appelé na la qui da oka qui c'était na la qui. Comment ça me yo révisé ba Josiane na obi ke bino ba mystique mais je sais que ngasa na linga ki yo na bengi ça qu'on a parlé na bengi ça ko te mona tsona na ki na Josiane obi na benga ko te ko poa mais je sais ya ka finga Josiane bon to ça te mais je nga benga ko pona siba na yo na linga ki yo nga les fidélités nani mais c'est pas grave c'est la fonction non bien c'est la fidélité on se rend la fonction arrêtez de crier les on lobake ngai na yapa na yo o sepele na ngatenga na mabe nga na za ko bizobela pourquoi bino ba beta buzo ba yo moko to bengi bango ebisi bango ke oyaki pa na nga yaki pa parce que nga na ebiki na yaki pa no problème ezate na yaki non pourquoi yo yebisi bango mais Joseph fa ko sala ki mukolo fa ko tika mo sans suite non ça de la même qui mukoni po ya dada ebe de na yaki pa na non mais ya dada nga pa lobate ya dada pa lobate kena yaki pa no yo ke lobake nga e pa no yo yaki ngambanga yo de ngambanga mukoni kasi ça moto basomba ate non mais t'inquiète pas nga na tanga ki les idieni ya mbongo okabeli nga kawiso zo bakabeli na mikusa ezazo bilona ngana linga mutaka mutaka boka mo la poubelle na kote na kobokisa ote na kosa mutoto za mutu na sanga tote yo moko ndomisa mbusi parce que ko ekisa na yedi bien que la bimana yi yo moko ko ebisa ba zezene ke Clarissa benga kinga yaki na kenda ke pa na yi mais yo moko na yo lobi bongo yo moko na ye pa na yo kala poko yi to yebi soko ye pa na ngai yebi ke na olinga yo c'est sûr et certain mais je sais la qui par contre calculer makamu na ote pour te dire mais c'est pas grave. C'est pas grave ça. C'est pas problème ni ne sali yo bandora oloba o bando finga nga kuna fana non la fingo te yo muto lobi bilobela nga fingo ni José nga la chronique c'est t'as vu comment je vis ni José t'as vu ma vie na basi na yo kanga to mama zali na basi c'est sûr ça ba délire na nga na mobali na ndaku na ndete na ne kikota na zangi katata na mobali na ndaku na la bana la bimara la basi pour délire na ngai yanga yo il faut ki Paulo ba yo e rolonga ki na ndaku na ngai e suka ki wana c'est tout
elinga okende ni na a ni na o yo il fallait qu'il pas obengi bazo ate bosali ba koswana na ngala chroniqueuse te boso bamakambo na bino bosona na bazo etalinga te zozana kipanga te oui mais na sibana na zozana eleka. Je m'en fous de Zozane, je m'en fous de toi, je m'en fous de tout le monde. Moi, si on a bien la moitié d'un hôtel, 2000 € na jina olala. Mais tu nous vas comme ça. Non, maman. Ezanga, ya binote, mais pourtant, comment on a raté que ça me sate pour nga na liomba. Mais ça, vous sautez, yo moko kutomi sambo. Ça linga kaye pa na yo na un esprit ya bien. Pourquoi benke obetele ngubango? Pourquoi? Bomba pourquoi? Nga likambi eleka ki nga la robomba. Nga la za na prison pona bomba likambi nga so na bina ke notala mo. Mais franchement, boaba mikebino nyonso, boaba bikimaka. Banga pona ke nikutala mutu fona banga so na yepa Clarisse ou bien na banga ko loba ke na yepa na yetu n'esprit ya bien voilà esprit ya bien na yamba ko lingala lingalo mais après yo mo probisi mo bien na lingala ngape ba cité bo après na zongo na tena makaba te Clarisse oui pendant na botama na ça qui les c'est pas grave na comprendre mo tozo comprendre moi na otuna weza la ndenge ni na yetu na comprendre ya wana ko ni ke na tala ki na tali na tiki na ngai la fonction qui ote na kangeo maboko te na velote oya équilibre oya ke pala ngai osepeli olie na kela ke tika yo pona ngai suka ki wana pona ngai te ko omona na zangi na esa ngala zangi nini nga Clarisse la zangi nini mais pour yo ke lobake aya na zangi nini na sepeli na fauche na fauche non na lote to mote fo bino makamna bino ba chroniqueuse bolinga bo pakola buzoba ngala chroniqueuse te na yebani te ngala na vie na ngai na ville na ngai ya musika wana ka ndongo moni na vanda na bloka na ngai o comprendre na eza délire na ngana linga kina sala apo ngana ototika loka ba master mwana ye asaka na bana leki bana ba sepeli leki après que obengi bazozana ko koloba na oya pourquoi faire ba je te na solo na na chacha na isi chacha ke na kende ki pas Clarisse de lavo na solo ki na chacha mais c'est pas grave au moins c'est bele ba n'importe il y a le couteau qui roloba loba ce qui a so le eza makamba le couteau na lobi te na ebision nga o Clarisse couteau lobi ngabi pourquoi mais je sais que le babilobe là ya makamba ko ta la katite eza makamba ko ta délire tanga bi on a kabeli yo bonga bien sûr na kabeli biloko c'est pas grave ça est-ce que la kanga ki o maboko na violo yo est-ce que la lali yo na violo yo na yambio na chengo na yambio na propre na pesi valeur mais na yo zo okutu na jeep na mundele toke tikao on comprend et ça me dit soki ba makambo oyo zoloba oyebi ke zoloba pa na nga kosa mais soko yebi mais bien sûr mais je sais ngala obanga omodinga tunanga nini mais je yebango ngayo moninga na zio kana blaka pa na zio loka master on comprend so ezaki mala posa ke na zaki na la omi je vais nzamba lola olinga to boya te pona ko tshela ta 3000 ata 5000 € na bio kama mo te posa péché grave oloba bon te ko déjà ko tango te po ba bandoki yo na José bo bandoki pona ifango te Josiane mais est-ce que José na ka biwana ezaki ate ngaba la mukutu mobala te na nga famille ala na nga ndima mais la ronzi ngamo mo te posa masumu nga zuyo ya ya mo non na yo mais José voilà to za la kana na respecter au pays na cadre ma bête bien sûr il y a pas de souci mais